Je suis désolé. Bonjour mes chers amis. Comme d'habitude, on vérifie ceux qui sont bien. Je suis toujours reconnaissant na bami pour signaler ngai ceux qui sont bien. Oui, Nelly Mas, est-ce que sont bien? Madame Nana, excusez-moi, est-ce que sont bien? Ah, ok, ok. Merci, Madame Nana, merci. Voilà. Euh, Nous voici encore pour la énième vidéo. Tokolobela toujours makambo etali ba réfugié. Et puis actualité à mboka na biso pe kozangate parce qu'on est congolais. Nous sommes obligés de parler de ce qui se passe dans notre pays. Lelo tokolobela makambo etali ba réfugié, demandeurs d'asile. Et puis, oyo déjà pe bazwa mukanda, la diaspora en général. Et puis, activité na bango. Tokolobela isusu réinstallation. Bandego mingi batuni poser ba question sur ba processus ya réinstallation. Alors, tokolobela yango pe. Et puis, tokolobela sur confusion. Il y a batu mingi bazotia na mitu ya ba Congolais en ce qui concerne ba réfugiés soi-disant ba réfugiés économiques Tokolobelango. En plus de ça, na romeka ko répondre na quelques questions et puis moi précision sur ba élément oyo epusaka mingi pour que mutu ya ngunda babwakisa ye. Et tokolobela isusu le pacte mondial pour na ba réfugiés. Et puis moké peut-être mais mingité sur pacte mondial pour na ba migrants travailleurs. Et après tokolobela makambu ya pétition. On a lobela ki na vidéo o yevuti koleka. Pétition contre Joseph Kabila. Nakolobelango pe, moi précision sur ça. Voilà, donc to kende na point ya liboso. Ezali na lingna lobela oui etali ba réfugié et les transnationalismes. Elingi koloba nini? Ba réfugié ou bien la diaspora en général, ezaka diaspora congolaise, diaspora na monde mobimba, bazalaka toujours na mwa ba activité basalaka. Ezana diaspora mususu bakeli banda et babosani mboka. Alors, ezana diaspora mususu baza toujours connecté na mboka na bango. Baza toujours connecté na makambo oyo ezoleka na mboka na bango. Alors, diaspora eza ba catégorie ebele. Tozali na diaspora oyo ezali forcé, c'est-à-dire bakenda na diaspora pour ba raison moko o bango moko balinga kite. C'est-à-dire que ils étaient forcés yakobima mboka na bango. Et diaspora oyo yango tozo benga ba réfugiés, ba demandeurs d'asile, bato bazana ba pays te état ezate lokola ba palestinien
tozali na batu oyo ya ngulu ndenge tobengaka na terme na biso il faut totika na baterme wana eza bien. Alors batu ya ngulu par exemple bango bazali diaspora forcée. Alors diaspora mususu ezali diaspora juste oyo tobengaka ba migrant oyo bazalaki forcé te, babimi na volonté na bango moko po bakende na mboka mususu, soit po na ba raison ya musala, soit po na ba raison ya bétude, soit po na ba raison ya maladie, soit po na ba raison ya tourisme. Donc il y a une différence entre diaspora oyo nauti ko citer ba catégorie wana na la diaspora forcée. La diaspora forcée ezali ba réfugié en général et ndenge na expliquaki na vidéo et l'équipe ba réfugié ba catégorie ezali ba étape wana, donc eza ba catégorie ya ba réfugié wana. Mais diaspora nyonso en général ya bamboka nyonso soki babimi libanda ebele eza peut-être mbala liboso pona bango babima libanda, kobima liboso babimi libanda. Alors na herba komi libanda automatiquement il se tourne vers ce qui se passe na mboka na bango, ou bien ce qui s'est passé na mboka na bango, situation économique, situation politique, situation sociale en général. Alors, pourquoi diaspora est comme très attaché na situation ya mboka na bango côté bauta? Ezali juste pour faire une comparaison par rapport ya mboka o bazali na mboka o bauta. Bazo ça la différence. Qu'est-ce qui marche na mboka o bauta? Qu'est-ce qui ne marche pas na mboka o bauta et pourquoi? Voilà pourquoi bato mingi yo batikala na mboka na Kinshasa na Congo balobaka toujours mais diaspora, pourquoi ceux qui abokei mbala moko na Kinshasa ozalaki entre guillemets combattanté okomi na poto okomi na mboka mususu okomi na pays mususu okomi kaka combattant bino nyonso kaka ba combattant. Ce n'est que normal. C'est normal parce que toute la diaspora, ce qui va bimi, il y a toujours cette approche de comparaison par rapport à ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans Mboka na Bango. Alors, Batu Mususu bazali contre ce qui se passe dans Mboka na Bango, ce qui est négatif. Batu Mususu bazali pour ce qui se passe dans Mboka na Bango, ce qui est positif. Alors, na ka ya Mboka na biso ya Congo, nous remarquons que makambo ebele le kana mboka na biso d'une façon négative. Et c'est pour cette raison tout Congolais qui sort de notre pays, ceux qui bakei na mboka mususu, automatiquement ils deviennent ce qu'on appelle combattants. Alors, et combattants wana ezali mouvement wana activité wana yango babengaka la diaspora en français on dit comment? Le transnationalisme de la diaspora. Donc, les activités politiques par rapport à leur pays d'origine. Donc, batu se classe bamsusu bazana activité économique, batu business par exemple, pourquoi ba douane boye, pourquoi boye, ba réfugié bazolo bela makambo politique par exemple, makambo sociaux par exemple, pourquoi namboka na biso boye, oye pour ça ki bango ba bima bazolo ka moyen ba intervenir pour changer ce qui ne marchait pas ou ce qui ne marche pas dans leur pays. Alors, mais point essentiel, pourquoi bakomaka toujours combattant, ezali réflexe ya rejet. Réflexe ya rejet na ba pays d'accueil. Batu mingi o babimaka so babimi par exemple na mboka mususu, batu ya mboka wana place bakei, bazolinga ba étranger te. Batu ya mboka wana place bakei, bazo rejeter toujours la discrimination, la xénophobie. Biloko na nyonso ezo faire penser na diaspora à ce qui nazo nyoko maboye, ce qui bazo juger biso comme ba nothing, comme ba vaurien. C'est à cause il y a mauvaise gouvernance, il y a mboka na uta, il y a mboka na biso. Alors, okomona mutu mususu auti na mboka na ye, bien éduqué, atanga bien,
okei na Europe, okei na Amérique, okei na Asie, okei na bamboka mususu, on ne considère pas ba qualification na yo nyonso wana otanga. Donc pour na bango oza un vaurien. Alors ça donne réflexe ya colère par rapport ya mboko outi. Alors il se lance automatiquement na activisme wana pour changer ce qui ne marche pas dans le pays. Alors, yango bomoni ke diaspora bakomaka bon combattant ndenge to benga bango. Ce n'est que normal. Et dans le monde pour na étudiant peut-être bazola nangai, il faut lire beaucoup par exemple diaspora où ezali très actif, ezala qui est bandi ko s'affaiblir chercheur nyonso qui travaille qui écrit sur diaspora, se fera toujours na diaspora ya Tamil. Tamil ezali batu ya Sri Lanka bazalaki très actif et d'ailleurs baskola rebelle ce qui banda kokoma sur la diaspora et koma qui très actif à partir ya mouvement contre mboka ya batu ya Sri Lanka babenga bango Tamil eza groupe social na Sri Lanka oyo toujours bazalaki victime à discrimination na mboka na bango pour la dictature. Donc, voilà, comme boyebi que toza toujours na tamingité, na banako zonga, chaque point, na banako zonga men, nazo pesa moi introduction, excusez-moi, introduction pour na point mususo par exemple sur l'activité à diaspora. Alors, les réfugiés maintenant, komaka mingi na activisme d'agression, c'est-à-dire que bazali toujours ko contredire, bazali toujours ko travailler pour que le régime change ou bien pour que le système de la gouvernance change na mboka na bango. Et mingi basataka toujours na gouvernement. Alors, pour na bango, ce qui situation est bongi na mboka na bango, ce n'est que normal. Un jour, il faut bazonga. Alors, kozonga wana bakozonga, ce n'est pas na ba parole. Donc, je le répète, kozonga ya diaspora, kozonga ya ba réfugiés, ezana ba parole te, ezali na ba acte. Les lois doivent changer, système peut-être ya gouvernance, il faut changer, et ce qui ba loi est changé te, système à gouvernance est changé te. Juste kaka batu ba changer, je pense que et quoi porter loko mokote pour la diaspora bazonga, pour na ba réfugiés bazonga. Donc biloko wana ya changement wana ba réfugié bazolinga, il faut être à la pratique, il faut être monana, palpable, pas na ba promesse. Alors, comment expliquer par exemple, vous demandez na ba réfugié bazonga, comme na lobaki na vidéo ya liboso, ba réfugié aussi oya kozonga baza ba catégorie ebele, ba réfugié de masse, na ba réfugié irrégulier. Donc o bakendaka ye moko akei akena mboka mususu et kozonga na bango ezalaka pe processus. Mais ba réfugié de masse pe kozonga na bango ezalaka processus. Ezate mbala moko kaka boye il faut rentrer. Non, bazonga kandengo wana te. Ya chercheur moko te, scholar moko te akoki ko confirmer yango ke ba réfugié de masse par exemple, même ba réfugié irrégulier bazongaka juste na bâton magique, donc parole d'un leader mbalamoko bazongi. Voilà. Donc wana etali activité politique pour na ba réfugié, donc eza anormalité bomona bandeko na biso ba réfugié, même la diaspora en général, ba combattant. Eza toujours comme ça. Alors nakene na point mususu batu mingi batuninga ba question sur la réinstallation. Réinstallation ezali processus oyo elekaka entre ba réfugiés. C'est-à-dire olongwe na mboka na yo, olongwe na Congo par exemple, okei na mboka mususu, okimi na mboka mususu comme demandeur d'asile, ok, luka protection na mboka msusu. Na mboka wana okomi, soit mboka wana basinya, ils n'ont pas signé convention ya Genève ya 1951 pour na ba réfugié, ou bien protocole ya Genève ya 1967 pour na ba réfugié. Alors,
bino bango ba kimi na mboka wana sans le savoir ou bien juste ezalaki moyen le plus rapide ya kobima na danger o bazalaki nango. Arrivé na mboka wana, gouvernement ya mboka wana comme baza signataire ya convention te ya protocole te pona ba réfugié ba considérer bino te comme étant ba réfugié pona bango boza peut-être ba migrant travailleur. Alors ce qui te considéré kaka le ba document wana pona ba réfugié mibale. Bakoloba na bino il faut bozonga boza ba réfugié te moyen to protéger bino ezate. Alors les hauts commissariats pour le réfugié bakenda kana ba mboka wana pona ko recevoir bato wana. Alors bato wana sikoyo bakobwaka ngunda na pays wana te na autorité ya pays wana te bakobwaka ngunda na bango na au commissariat pour le réfugié. Alors, ce qui va boire ngunda na au commissariat pour le réfugié, détermination ya protection na bango eza au commissariat pour le réfugié mutako salango, mutako déterminer yango. Alors, ce qui va déterminer que réellement ozali mutoza na besoin ya protection. Ozali réfugié, bako pesa yo carte na bango, au commis réfugié protégé par au commissariat pour le réfugié, oko vanda na mboka wana te. Parce que mboka wana ba yebi yo te comme étant réfugié. Baza parti ya convention ya Genève, na protocole à Genève te. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au commissariat pour le réfugié, à côté de la liste na Genève, à l'Obiboy, par exemple, tozui batu oyo baye ko bwa kangunda na au commissariat pour les réfugiés na Thaïlande par exemple. Alors Thaïlande a parti ya convention à Genève te ya protocole te. Est-ce que moyen ezali ya kolukela bango mboka mususu pona réinstallation? Mboka réinstallation wana il faut ezala mboka oyo ba signer convention de Genève na protocole de Genève. Ba instrument mususu pe ezali. Mais je me base souvent na le deux documents wana. Alors, ba message ya Genève et kei na ba mboka nyonso o bazana programme ya réinstallation. Il faut qu'on y ait d'abord que programme ya réinstallation ezali obligation te. Ezali acte moko humanitaire ba mboka basalaka. Donc, l'ONU ne peut pas condamner un pays ce qui va boyi par exemple ko réinstaller ba réfugiés. Ce qui va boyi yango, l'ONU ne condamne pas. Eza acte moko humanitaire. Mais ce qui mboka moko ba boyi ba ko pesa batu ba réfugiés oyo mondialement reconnu que baza ba réfugiés, l'ONU peut condamner. Bon, boza parti pris, boza signataire